Nazali de sengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda ezui. Bandi ko balandi ya ezui ya mokolo lelo na pesi bino mbote sika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois babonné la biso ya Océan du Congo pe la bilo tozo zo baku ya ko tala be mission ko like ko partager mais ya mingi ta sengi bolanda ka du début jusqu'à la fin pour na contribution à la libération de la République démocratique politique Congo. Bandi ko balandi ezui ya mokolo lelo nazali bongo la invité babale. Tozali bongo ko sola la mona mboka Brino oye moko ko bakisa kombo na ye azali bongo ya nouvel élan communicateur. Tozali pe ko sola la mona mboka Lumumba o azali pe bongo ya nouvel élan ya uti précisément la boloko ya mona baki ba ya bongo la mona mboka Brino po ete to sola la bango po oyo bakangela ki elobi lelo ekwei pe Félix a défié bango na yebite soki bakolo banini yango na linga kitela tcha bango l'océan du Congo kuna bisika to analyser tali surtout le bilamboka Congo na tcha bango ezui pamba te boyebi ete awa na lobaka de tout et de rien na bandana na moto awuti na boloko si wana koma na papa Bruno mbote mona mboka mbote mama océan na pesipe mbote na bandeko ba Orlando biso na minitso yo ya lingai o babengaka Petit Lumumba donc le résistant biso bato yo tondima tolanda nzela Lumumba po Lumumba alaki jeno akufaki pona mboka ndimaki n'est-ce pas kopesa ou ali nécessaire jeunesse na pona mboka to ali na ligne wana et puis tokobunda pona mboka ezwa bosomi ezwa indépendance parce que il faut tolo bango bien bato ba comprendre que Congo la biso non tozwa indépendance te de tozo bunda indépendance oyo to sepe Lumumba pesa ki alaki indépendance. Mais sur l'intégralité économique, l'indépendance n'a entité n'angonyo surtout yango ngai le descendant il y a Lumumba muto ali na idéologie ya Lumumba to ali ko continuer lutte ya père pour l'indépendance totale ya Congo. Merci. Merci bandeko balandi na banze bolandi azape na ligne wana ezateke biso to lobaka ngai nazali mutu boye mais oza ko banga poloko oza ko banga ko loba bosolo ye pona boloko azape na ligne ya papa Lumumba et yango peuple congolais alingi to telema na makila wana ya Lumumba po ete to loba non mona mboka Bruno Boni. Merci mingi maman c'est pour l'invitation. Je crois au moni tous allés na bitumba bitumba o biso tozo bunda eza bitumba fayo te eza bitumba monzito te je crois eza bitumba pour na roluka que non tous ala biso tout ba congolais tous a libérer na colonisation oyo toza so recoloniser pas ba rwandais pas ba ougandais ba burundais oyo chilombo azumboka na biso ateki yango pas ba ougandais alors zo mona que non na sengo vraiment te maman aussi parce que lit auto bundaki mukoto zaki na ba camarade José Mbongo na Senko tant bazwaki camarade na lenge oyo bi ba policier na biso zo mona que non izo pesa pasi na côté na biso bitumba o ba leader na biso ya la muka yo posaki victime na ombala na mo na zaki victime parce que mutuka boy ba bengana ki na porte policier ma okuto yaki wana bezaki kosima na nzoto je crois que no ba cameraman ba mona ki tinet bana ba bousculade na porte ba pekisa ki ngai pona na kota na kati ya Senko alors na ça vraiment na kanda parce que bitumba oyo bo jusqu'à après on dit contraire ba leader na biso to so mona bango clarté alors je crois que notre vidéo o ba leader na biso ki ba olango je crois il faut interpeller bango parce que lutte on de camarade de Joshua côté Lumumbu à côté là qui en prison na kalfu voilà oh ngai mo pe na kota ki boloko ba beti ngai to so mona clarté pas ba leader na biso d'où il serait mieux alors que ceux qui ba leader ba moni que non charge comme ba kilo biso na camarade de Joshua na baninga biso na bino ba ma océan to ko relève wana parce que to linga te que non ba leader na biso ba pesa biso image biso tandis que makamo biso ezo sale mana lenge singite parce que oh biso ke ndaki mardi oh biso to côté là moto zuba bataille pe ba policier ba nini to moni que non Félix lelo oh boy auti ko défier peuple auti ko défier bitumba oh biso to ndeli yango alors oh to kendela ki yango mardi alors maman océan to lingelo kwana te biso zo bunda te que non parce que je suis des monsito je suis des nouvelles là non biso to zo bunda que non makamo changer pourtant ba leader na biso ça la faillu les amozito bandimi ko travailler pour na peuple il faut biso ban surtout ça ma boko to énergie sacrifice pour mona que non mboka na biso ezala entièrement libéré ezata que non biso bana batu to bimaka et puis batu misusu ba ka osa ba beso na bango ozomona eloko wana biso to bi il faut ezala vraiment hémorragie il faut katana ce qui est au katana te alors ekozala bien que non tokotika na ba ligne batu bunda ndenge camarade José Mbongo lobi
pour nous défendre bitumba oh lumumba bundaki pour nous koluka que non mboka na biso ezala vraiment entièrement libéré et puis tous indépendance na biso totale ezala sur le plan économique sanitaire éducationnel nyoso wana nde yango moni liti na biso tozolinga mama aussi matondo awa tozali bongo na ezwi obilo boyebi tolobaka kaka awa bosolo soki kotuta ndeko pardon soki obelaka attention kopusana pembeni ya tvt pamba te awa okobetela mabako tozoloba mpona nini bandeko na ngai nautai koloba mpe bokolanda bato bakoloba mpo nayebisaki bino nazoloba nga moko mais faut analyser yango il faut tolobela yango na lolenge tout oyo tokoki kolobela yango parce que congolais aza komikosa ye moko congolais aza komibatama na nsima ya kroki ya ye moko mpo alatisa moto mosusu mabe tolobi tolongola poso wana tozala bacongolais partout tozali na libanda ya mboka mpe na kati ya mboka toza komibatama o ngai moto ya mvuluzi molimo efe libéré lokuta molimo efandaka na nzoto molimo eza na besoin ya chair oyo molimo ekoevre yango moko te siki mbango ayaki mpo abikisa Congo batiaki molimo ya nzambe kati na ye asala mosala ntango ye akei molimo etikali molimo wana ekokota mpe mpa moto mosusu mpo asala mosala me nayebi te kimbangu oyo bino bolobelaka kimbangu nzoto kimbangu molimo kimbangu nani nayebi na ngai te parce que tokomi kaka ke molimo efe loba oyo nga nazoloba molimo ti nzambe aloba ti aboya Félix ti siko poani boyoka te bandeko to impose bato te soko okoki te vanda bapapa nzezalandu bazalaki mibali bapapa kasavubu peu importe bazalaki mibali balumumba bazalaki mibali bapolo Maurice bakingotolo bapapa na ngai Vital bazalaki mibali po ete bango balobaki tokei tobunda nga na mboka na nga balobaka moninga bowe bo moninga nyango we nyango iso isweka we epa na nga baloba te moninga becho mbato fana bandeko na nga tosali tout tosali bamangri nyonso toyembi tolobi mais aujourd'hui Félix a nommé Sonic Afuta telemi mpo na koloba ke ndenge bomoni eloko ekei bapesi 50,000 na jeep désastre mboso alobi la pesi 48 heures na baconfession religieuse mpo basa eloko bale déjà de Kadima Denis aleki siko lelo bokoyebisa biso nini langage ni bokoloba toza kozela bino balider boloba kaka ndenge breton alobi na iyo na ye epuis bino bapeuple congolais lokwa boyoyokela biso bokufa lokwa banyama bokufa bakwande bayobotola bino bandako parce que bato bozozela balobela bino baoloba te mpo baobanga prison baobanga soki batindi bino bakanga bango bakotela baboloko baage na bango me biso tozondima boloko lokwa boyoyokela biso barwandais banekomosabe mwana mboka outi précisément na boloko ya ndenge bobimaki babimisi bino merci encore une fois la démarche oyo devos kitoko asalaki mais sikoyo na bandeko mosusu oyo bazalaki na bino elongo ye nde moto nasololaki na ye nga alingaka bosembo ntango akolanda bino nga azalaki mais lelo oyo likambo bobundelaki lobi Félix a nommé oyoki yango ndeni yo moto akotaki na boloko olali na masuba oyokai nde eza pasi mama azalaki lobi na boloko bakanga biso mardi po tokendaki justement to rappeler église ali na deux positions ezalaka soit au milieu des villages soit côté ya vérité de tobaki toyebisa église en tout cas lokola boali au milieu du village boali côté ya vérité tolingi kasi bokota obe na potopoto oyo te potopoto Tshisekedi ali komona ntango tolobaki que système Kabila ezali la personne Kabila ne pas là mais le système Kabila ali nini système Kabila ali naza na poche na ngai oyo loboko ya mobali cour constitutionnel la boko mwasi seni nde yango yo ndeko Chilombo alors andeko ali na bilamo côté ondeko ali ko sale ali nango kaka que moni tango au raté déjà et ali na président français je crois lobaki alobi tango moni un chef d'état ali na premier mandat na comme déjà pour envisager ba projet à deuxième mandat c'est que ali déjà échec total ndeko ali na échec ngai bakangi ngai en tout cas on m'a maltraité je crois ndeko nalakisaki moi ba blessure mususu nazwaki partant baku nazwi na monoko wa donc na même na difficulté à coller et puis ya koloba
yango moni na oloba pena mwa mingi te mais yalaki ba condition moko inhumaine. Pourquoi? Parce que tokendaki na voir yalaki démocratique yali to ali na démocratie ba moko ba ali ko prôner tant to lobby dépolitisation à Seni. Bah tu veux pas comprendre que dépolitisation à Seni bisoté la mou comme to banda yango fait tu sais que le père dès qu'on a biso le lo ali Félix Tshisekedi. Je crois bah tu t'es allié à Kalo Andé ko senga ba dépolitiser Seni. Qu'est-ce qui est de mal sur le lot va dépolitiser Seni et que élection Samine en 2023 ceux qui ne utilisent que d'Obima Bimi c'est bien ceux qui failloulent ceux qui n'ani Abimi mais biso toningite Seni moro oyo comme même après l'élection makila abanamboka et sopanalowe sopana ina 2006 logo la na 2011 ba publiaki ba résultat na charte de combat lokola na 2018 to monaki moyibi na ndenge ya lokuta alors biso tokoti kate toali na avec la population toali mais sikoyo ye asali lokola boko senga mais alaxi bilo ke la ko dépolitiser te parce que a nommé kuna pe ba pressé bilo ba lobi 48 heures kombo eseleki ba signer et vandi kuna moto azana mboso moyibi moto atelemi na sima mboso moyibi maman siko bato basala kati ya gouvernement mibi boza ko s'attendre que boko kena bango na litengo po pesa bango maboko to boza le loko moko boko sala po botola légitimité la bio population forcément teleki forcer la population tant à télémaka so wande go beta jade chez Adam to ya nini na mokongo ya pepe kastan population otemisa mutu boeje katanaba de tozo kende malembe population akola avec ko beta yo ole malamu te malembe population voilà ezali le peuple gagnera toujours voilà non yali balit population akola avec le temps avec les événements. Je crois population congolaise azali da mature population za ja koko alors toti katando moni babilo mususu to ali ba Holanda biso te dévoiler en côté mais toti kara moita muke yo mona population oyo ako sala merci bande ko balandi toti kata muke ya solo to kolobse mingte po boko moneta mususu te tando mais boko mona za ya kovimba ba pota parce que ba betaki bango penza ponga moko na okaki mona mboka devos kitoko koloba pe na sema mosi yana kobengo tango moko pona ko bimisa bato c'est que ça qui penza lumbe CG Blanchard Mongomba o pe na pesi en tout cas merci na mona présence ya CG Nangai Blanchard Mongomba na prison Ayaki et puis après quelques minutes et puis la Monisco n'a sepel makasi puisque Monisco oui Monisco a y intervenir mon temps toi là n'a pas condition moko inhumaine maman omoni tant toi fin de sikamoko koto bali ko suba koto yo salité en tout cas là qui vena malamu te et puis alimba la libosote à chaque fois tant bakanga kinga liboso nandeko Bruno na ambassade des États-Unis a le même condition. Ah, on a parlé du peuple, bah kanginga il susu, bah kanginga il susu lobia na 5 ans, donc même condition et on ne recule pas. To yango ndete go ça en sorte que to reculer. Notre combat continuer toujours combat nabiso n'est-ce pas pourquoi parce que c'est platé tout le monde a peuple nabiso population au ben la souffrance tant que baki alternance bon toi c'est l'alternance il a pour changer ma camo mais les loyo alternance hier qui ici $10 et comme ça qui a soso plutôt carton à soso comme ici $10 n'a limité carton il y a pio de comme $10 kaka n'a limité 10e riz ya ngo biso to ko kamwa partout qui tite kasi na limité ali politique ya lokuta yo UDPS bon autant bande comme mususu bande ko préparer ba cadre na bango ba militant ba kamamboka UDPS ande ko préparer au lokuta na lokuta de to bandaki bandande ko bandaki na ba promesse ya lokuta tisiko to alika na lokuta do moni le loyo na munoko be na munoko réalité ali autrement ba biloko kitite mo moi bango ba kitise ba biloko na munoko na 10e ina limité et ali 5 ans ya gachi na lobaki yango to passer 5 ans gachi mais population ko Holanda biso bo permettre te na 2023. Mais pourquoi parler de 2023 aujourd'hui nous sommes en 2021 tu échoué na marche na biso qu'on se le dise la vérité et loko to sala ki lobi o uti ko betama boye oyo biso nyonso to betama oyo Bruno a betama oyo bandeko bele bakabuya lelo tout le monde azolela ke Félix a défié le Congo. Alors, tu as un message à 2023 ou tu as un message à Kolobake, président élu, au promettant qui peuple,
que ce qui Félix a quitté. Il y a des vidéos, tu ressens que ça, yo okobimisa peuple la balabala. Alors Félix a défié yo, a défié Mouzitou, a défié peuple congolais. Alors le lot là, Yakobi mana balabala pour ne pas revenir dans Bandako Labiso. Pour tous raté, au lieu que le baraka 2023 ndeko. Ouais, maman, je crois naïté koloba wa soki peuple atelemi je katanara. Wana balwane ali na kan peuple. Hein, peuple nda yebi. Mais peuple là bakambila ye. Yo posa peuple. Oza ba kambila bibi nouvelle lot. Oza ba kambila o. Ce que soki ba kambi batindi ote. Osale lo mo sa ba kambi ko simba te. C'est qu'il faut ba kambi baloba. Il faut interpeller ba kambi baloba. Pouvoir eza ya peuple. Ngana zonka wana pouvoir eza ya peuple. Oni boshi yazo batiaka loboko mbala mibale te. Mbala liboso loko esi déjà batie Félix atie na kingakati donc biso to ndeko zela ndeko nanga proclamer n'est-ce pas ndeko Fayulu ye bakope betama déjà na kingakati ba proclamer ndeko Tshisekedi. Alors wana ali poche ya lezo batiaki mbala moko mbala mibale yango moni to fongoli misu na 2023. Tolingi dépolitisation enseignée que mais on va politiser mais tu sais que nous sommes allés au sanga malili de kolanga parce que aujourd'hui tous les baba kamsus maman quand il m'a côté déjà pas politiser c'est non quand il me ko simbate wana bon et simba par rapport à yo mais simbi déjà parce que bon soit lancé non boss moni ba uti opesa bango lisusu bazonga ba ko so la consensus elo mo consensuel ba fanda kadi me osimbate wana biso ba lumumbo il faut bena ba yeba bomi to basali ba osala bo ba kadi mana baleka avec ce que la population maman lelo kende mo na population de bali au souffrir ngano to vivre to mo na ba réalité le vécu quotidien kende tala au moins na ba marché ba prix ya biloko ndenge au moins mwana mboka Kabila ndenge atikaki na lelo ndenge Félix ali ba de père de mère mais biloko kondima yango parce que ce qui te boye yango il faut tato buka bazanto baba bateka te poto la kisaba ko to lingi biloko te tangu to kondima au moins teke ko fanda la kosongela o mwana mboka Bruno lelo ndenge to ko loba boye division eza na ngambo ya ba auto benga ki bango po ete basangana bayi bingumba to pe bayi basambeli Kimbango, Kimbangiste divisé par deux, Bassango divisé par deux, Église protestante divisée par deux, et Église des réveils divisée par deux, et Sonic Afuta a tellement si mon oncle m'a été corrompre Bango na 50 000 p na jupe. Nini Okoloba attaque Mutosambe la rapporte na église opposant à l'Église catholique au mois de Skotalaka. Merci maman Osia, ngai particulièrement nabi makamuto loba a eza pona mboka soki ba leader na biso ba tout les a touché parce que a eza émission ezui parce que maman aussi il faut tuer bango lelo oyo boye ba président na biso ya ba leader na biso ala muka président Martin Fayulu na Adolphe Muzito bazo za la clarté na ba discours na maman parce que président Fayulu plusieurs fois soki Félix sali boye na koloba boye peuple ko bima ba alors ngai Bruno Mimbenga na cadre ya nouvelle là na communicateur nouvelle là na tcheba leader na mi balé wana Adolphe Muzito na Martin Fayulu na tcheba ngwa défi lelo oyo boy Félix auti ko bano to kotala soki Fayulu na Adolphe Muzito baza mi bali ngacho sko ba leader na biso ane preuve o balba ke no soki Félix a tchemutu na ina seni bango ba ko bimisa balabala alors président Fayulu na président Adolphe Muzito épreuve yango oyo to ndima bino lelo parce que biso to uti na ba caché zola masuba ko beta biso epai on dirait que no maka on dirait ba kuluna mambo or biso za batu oyo to za pour préparer à venir na biso lobby to poto diriger mboka oyo parce que ba no biso to ko bota ba yo kapé sembo ya richesse mboka na biso alors défi oyo ngana tie yango eza même na kati ya parti na biso na yebi que no ko kutelenga cher mais na tie ba leader na biso a défi si le mamboza to za mibali ba lo ba que no peuple bobi mana balabala et l'autre quoi maman aussi au monde que nous sommes les leaders na biso basali to kozonga awa pour analyser les sous parce que makambo obo est inacceptable na mtile le président Martin Fayulu ayebi que bayiba e bokonzi bayiba bokonzi a peuple congolais et l'autre comme côté depuis 2018 maman aussi événement mon côté biso to sala le récit nyoso ka intercalé bazo intercalé to sala to bima à l'époque makambo ça malonda à l'époque ba Jean-Pierre Bemba basalaki au moins tu commences à échanger pour penser à biso tu es un événement le 24 juin oh peut-être pour IDP c'est ça qui la 4 IDP c'est ça qui activité na bango avant que biso to ya sima o ba beta biso na Pascal na ba camarade Josué
alors aujourd'hui on a que la présidente Nabiso quelque part comme si bah aujourd'hui pas en prison alors tant que dans la politique tout ça maintenant libérer Mboka Nabiso tu libérer Mboka Nabiso na Twitter tu libérer Mboka Nabiso na Facebook tu libérer Mboka na que non na to ça la et puis par après babilo ko na ça le matin alors ce qui ba leader na biso maman Océan na zolo bango ah ba lembi lutte moi je m'assume na gondima oh nyonso ekokoma ce qui liwa ce qui nini parce que déjà ton dimi to continue dans monde politique to s'assumer na ba kunyonso ekoya o défi na tcheba leader na biso za na Adolphe Muzito et ça ba CG na biso mi bale wana Blanche Mongomba na Devos Kitoko si réellement ba mi bale solo ba pesa mot d'ordre lobby to que no la Félix non Félix yo na kingakati babinda au pantalon alors peuple siko né ils ont benda au pantalon et puis tous ont benga na yo et loko wana so ba leader na biso basali je crois confiance sur peuple mobimba et kozo ngasima na bango et ça même ba diaspora o bazana libanda poto obi que notre diaspora pe kutu e kabwani donc diaspora elembi parce que le leader na biso obi to yento gagner ko benga na Félix depuis tango ba makambo biloko mataki sacha mai mataki ba maki mataki alors ba leader na biso bazo sa makambo ndire comme si toza na kati ya union dit sacré na passivité yo non Adolphe Muzito alobi que Félix est un dictateur devant un dictateur basa kani ba se débarrasser kanaï alors ti bino bozo ba que non devant un dictateur ba se débarrasser kanaï to se débarrasser na Félix tu le monde na Facebook na ba télévision tozo le kabutu mol ko lo ba que non biso tozo le ba mbonga ba leader na biso tandis que eloko moko te alors maman Océan eloko wana je suis contre ça na tête des leaders na biso ala muka en épreuve ce qui bazami bali ba bimisa peuple na balabala prison seulement pour na batu nyonso biso tozo ko ta cacher na ba âge na biso est-ce que biso to ripe ko banga que non ça na le ko to botité mais alors bango déjà batu oyo bazana litu wana na kati ya makila pourquoi pas pour la Félix non le ko la yo tricher qui ba normal que na 2023 na 2018 et le ko oyo ko le kaliso na 2023 jusqu'à le oyo ba leader na biso maman Océan comme si baso banga prison je m'assume nyonso comme maman Océan vidéo o do lekisa ba vidéo tina ba leader na biso bala nango je m'assure que ba leader na biso baza à la hauteur terre pour mobiliser peuple et puis baza na hauteur terre que non ba tia ba moyen consistant pour que peuple wana tant que bimisa peuple na balabala o ko koma c'est ça la lutte tout le monde qui na Tunisie est-ce que la Tunisie tant baba one libération mboka maman Océan il faut comprendre ngo exactement peuple la kula mukaboye yemoko non peuple alandaka mot d'ordre na ba leader o baza liboso ko ba Fayulu ou ko ba Adolphe Muzito voilà mais tant que on to bimisa peuple alors peut-être il ka bongo toko depuis 2018 de l'autre 3 ans mais ba lebi so sur la 21 Félix azo continuer ko tonga ba immeuble Félix azo continuer ça ba mbiasi na Dubaï azo tonga ba immeuble biso kaka to bo nourrir biso espoir toko ce qui alors bolembi ce qui est c'est que non alors baza na coalition na Félix ba ça biso alors to ba nai to ba disposition na biso que non ba vena biso to zo mona ba clair alors biso to tika na ligne na biso ya combat ya Lumumba pour na ko libérer poka parce que ce qui bango ba ko faillir na mission je crois que non na ba camarade de José Mbungu na biso maman Océan je ne pense pas que non to linga que non échec ya batu ozaki ya biso to toi ko cautionner sur échec wana par rapport à makamba ba pasteur na biso maman oui na za chrétien catholique 50 000 Sonia Pop alobinga ba la église catholique comme si l'église catholique yo bonga na zo mona ba sa na biso na mona na bango clarté parce que s'il s'agit d'intérêt que non bino boye to que na élection pourquoi toujours besoin que non to pe maintenant pourquoi non les abongoté tant que na musa il faut s'assumer bobi que musa o toujours ça la peut-être repos et na terre na herbo mais bino besoin ba repos à 3 heures du temps na 3 heures du temps na maman nani aussi n'est-ce pas que ba coup de fil et puis le ambassadeur Mike Amer akana ko mona ba sa mona sen ko na ya SSC aujourd'hui ambassadeur ya Belgique tant que ça va passer bango mbongo c'est sûr et certain que ba ko za mbongo parce que il fonctionnement ba to ba fonctionnera je suis chrétien catholique autozolo bango za makambo ya étatologie état ya mboka za makambo mboka bisika mabeza ali foko lo bango lelo oyo nani oyo ba pasteur à l'église de réveil oyo ba mais mutu o ba tona mama Océan azamba c'est Félix ba neko ko za nani dodo kambana ba kadima tu baza batu baza ko za na matonge na Belgique ozomona que na Félix 2 ans kriki ya bana poto de mandat kriki ya bana poto ba ye bazui mboka en otage lelo oyo de transport comme problème pour rezate mboka ekomi donc salité donc ozomona que non ba compétent ba ye na kati ya république alors banani ba ko libérer mboka na eza biso ba jeune
tant ba vieux wana ba vieux faulu bazo bisa biso que non la jeunesse c'est l'espoir de demain na ba Félix na ba Kabou ya banani ba biso wana non la jeunesse c'est pas l'espoir de demain la jeunesse c'est l'espoir de maintenant ce qui te rater et le maman océan et siri pour la génération na biso alors et le nazo cesser que le bango te parce que maman océan biso to beta ma film wana parce que ba leader ma biso na ba marche ba bimate biso ba todo za la kuna pour coloniser pe alors il faut ba leader wana ata soki to ko to ba kasho ko libérer biso mais présence na bino obi échec o maman océan et banaki depuis babadaki makambo na seni to bima makambo a to kena na assemblée nationale o lien na tawo na ba leader na biso déjà ba sensibiliser peuple bango bazo za la surprise déjà pour na nini très déjà ça nini et so que ne ko na minute obo très déjà ça rotambola alors to ko wana siko verbe ni wana ba président na biso Adolphe Mozito na président Martin Fayulu bazo ba ki banzimite so ki baza mibali ya solo mama océan na so bisabino so ki ba leader na biso baza na besoin ko sauver mboka oyo je suis cadre de la Mouka, je suis cadre de la nouvelle là, j'assume mes propos. Sauf qui n'a pas leader en défi, ce bazar tout vraiment bazar a besoin que Congo changer. Babi misa peuple, tout là ça tu le mbouke non, tu le mboyo ko défi peuple mobimbati. Merci Bandeko Balanzi boko ka kando to ko dégager pour les peuple. Bolingo na biso et pas ya Mozito, bolingo et pas ya Mfumu Fayulu, nde ekotinda. Président Eli. Et loko olobaki yango. Soki bayoki yote. Eke seni bakombi yango ndenge bakombi lelo. Eke basali. Aujourd'hui, Félix a défié nation. Ah, Félix. Bisoto Gumba Mela Rwanda. Système oyo Félix oye so balia comme tu mille Félix mais place aux allés au beti mabako pourquoi tozo senga ba lamuka ba kambi baloba parce que ba yo que la bisote ngana na kité na ville na kité ki to zwa bana wana ba ya mais ba ta ville mosusu bande ko la biso mosusu ba bi maman océan azana droit ya ko so ba volontaire yango monaki na lembisi et loko bisote ngai to sa balobi le seul moto wako olobaka po bato bayoka ezali président Eli yango ngai na ko senga na bandeko na ngai inconscient oyo babata mina sima mokongo président Eli po babundela Congo il faut président Eli aloba po bango bayelaki bitumba te bayelaki neki fanatisme yango siko tozo senga na président Eli loba parce que kadima avandi mboso azokosa boyebi ke so bango basali boy basali 2 heures du temps ba pese 48 heures za lokuta basi ba lesoni alobi alors boye bakeka di mavandi makambo na yeko bisabilo ya dodo ke dodo alobaki Félix mandat ya 2023 eza ya yo mais okuno kozwa lisusu te pourquoi ba bongisa président liloba na yo moko na lobata ndenge ba catholique balobaka loba se liloba lioko molimo ya Congo ekobenga na Félix kasi soki olobi te tala ndenge moto na moto akomikanisa na lolenge na ye mona mboko tokomi kokena suka environnement na moni batabete wa mabeba ye nini okoyi koloba na peuple na yo lolenge Félix a défié Rwanda ezo sepela bato yi DPS ba ko mela champagne ya nzala ya masuba malgré ba ko seka nini okoyi koloba. Merci, je reviens toujours na peuple ndengo tu ko introduire population de Ali le maître de jeu. Na Yolandi ndeko na bokebi na landi bino na bokebi mais ici moi je reviens à la population. Révolution et salemaki na Burkina Faso et witagi na modorde ya batute. Révolution salemaki na Libye et bandagi je crois na étudiant morami so para pétrole na nzoto et puis na le cadavre akufaki na cadavre plutôt babomaki na cadavre nzoto epolaki na prison ya na Tripoli. Population nini ngana fana na mita la population congolaise na ora na mwa mawa population yo babeta fimbu basala nini population a réclamer lo mokota fanda sui population yo surtout na chef oya méritaka sikoyo ici je reviens à la population pour sa population to la muka c'est bien mot d'ordre de goyandenge banding de kwalobi c'est bien aussi tout c'est la mot d'ordre et puis j'appelle aussi moi motivation plus wana ba leader côté on a un peu moins chômeur ndeko pardon si mala maloba na ndenge bobimaki lobby kokende na Semco
okende ka la volonté na yo to ezali sensibilisation ba pesa na partie. Non, d'abord nga étant activiste et puis cadre et à partie en même temps. Nakendaki d'abord pour mon pays et deuxièmement Nakendaki n'est-ce pas pour na compte y a parti nanga les nouvelles élan. Donc voilà. Pour la monaki Blanchard a ko pesa bilo modo cela veut dire batu ya SID bazalaki avant ba kene bazaki na SID batu nouvelle élan bozalaki na nouvelle élan parce que Blanchard azo pesa bino mot d'ordre ngala zaki wana. Akena ina SID tena zaki alors kinga zo pesa bilo te toke pour la mboka tout ça. Cela veut dire que zalaki etinda e outi pas ya Fumo Adolphe akitisi yango na président PCCG ndese bengi ba militant ndebe to ko senga sikoyo na même formule wana basala yango sikoyo parce que c'est kei ça veut dire mapona mito échoué déjà oyo ezali déjà échec ya mapona mito to senga yango na ba leader te nga na lingi nde to sala éveil ya conscience ya population mais wana to so la musaba ba leader oui ba leader na condamné binote vous avez raison à 70% mais seulement 100% il faut aussi population zala na moins éveil wana puisque tobi total la bien ba tourner ba fayul ba musique tout ba ali na bon déjà infiniment riche ba yo fan na ba kangi maboko mais ba on va dominer sur peuple wana bien c'est ça oui certainement mais population de oyali ko endosser souffrance ici j'appelle na conscience ya population to so ke kana yo ndeko nga simba ka place la population azo souffrir mais na 6h du matin kenda ko yembela nani pour mona ke bazo c'est la mode d'ordre mutu na ba yembela nani. Surtout que si on a 17 euros, c'est ça. Sentiment leader na c'est comme ça que leader wala beng ba on sande ba sakila semko. So que leader wala lobby, faille le soka temeka la Faden. A lobby na bengi la peuple congolais le quoi Félix a défié bino. Allez, bokende yemo ko kete peuple. Maman et ali na mwana morota senga bitumbe papa na puisque papa o pexeka ko bundate. Alors yo mwana soza na posa bitumba affronter kende bunda. Basenga bitumbe papa te papa o pexaka. Papa la kai bango. Puisque oui, papa la kaki to yo ke bune fait tu sais que dit lo bagi kutu bokangilanga mwana wana wana c'était déjà un code de quoi lo baki et puis par après ça. Eh papa c'est ça qui. Alobi boze la soki ba yo kingate. Ngana bengi seulement population, je fais appel à population. Population yonde muto ali go souffrir. Population yo mom to remarqué que non depuis Ndeko Tshilombo Tshisekedi a commis président comment est-ce que situation va tuer zali ko continuer comment est-ce que train de vie le vécu quotidien commis encore très difficile ici j'ai fait appel à la population na bengi population soit conscience bima na balabala je l'ai dit ici bima na balabala revendiquer ezali batwa na yo oyo ali na pouvoir ya la révolution te ali pe na pouvoir ya déclarer te chege varam talobi yango ici je fais seulement appel à la population tali go souffrir population ta na pasi to la muka le quoi balobi la muka donc c'est-à-dire population to la muka tous la leader te puisque déjà bande ba la leader ba la lisa biso ba leader ba boyi na bango ba biasa elo mote biso to continuer moni yango tout c'est basé beaucoup plus sur la population. Tout ça va message de la population en fait que la population la Mouka a réclamé les droits, c'est que lui revient des droits. Les gens des coachs on va préférer à ça la usine et la raffinerie à minerai na biso na Rwanda aussi longtemps que Namboka na biso a toali dans un problème il y a chômage moi bah aussi ça va classe mais parce que la Congo mi bali bazate ba opposa bazate ba politicien ya solo bazate voilà c'est ça peuple alors derrière les politiciens boto pe qui ça va peuple ba yemba ka le soutenir la tongo ba combat ba politicien parce que peuple mi yemba yemo ko poso makasi le système actuel moni et ali pasi ata Kabila inagi mboko ya bomaki yango mais omoni que moi na mboka de père de mère le comme Nzembo Tshisekedi ya Yesusu enseveli au pays et puis atie mabele on peut plus parler de Kuya Congo lelo sur le plan international ali pasi. Est-ce que Tokotika Ndeko Tshisekedi population Tokotika to continuer bon au loin dit comme quoi 2023 tout c'est la 2023 et puis ça raisonner. On ne peut pas continuer comme ça. C'est ça. On peut pas. On va 2023 sur le temps 2021 c'est ça 2021 Zali 2021 Zali to biso kimika 2023. Yango na sengi ici na population bisonde to mo na passe. Kende na ba hôpitaux Kende un peu partout na ba wenzo mona train de vie à ba congolais population totalement
tozala un esprit révolutionnaire totelema tobangelo mokote mon ami Bina Lobaka la paix doit quitter notre esprit. Tozala un esprit révolutionnaire, esprit à nos pères de l'indépendance, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara, Sékou Touré. Tozala un esprit wana. Nde to mona que moni mutu soka ya libéré mboka apesi bino plutôt indépendance et puis par après il va dominer sur vous parce qu'il vous a fait libérer. Mais ce qui révolution oui na peuple et que peuple a eu marambo amel au la musée nous devons nous prendre en charge. Il y a un mutu morotelelo so kei na Burkina Faso. Mais au moni que lo comment soko revenir ngo pesa biso tozo luka réseauté mais débat moko ça bien. Au moni musée era lobaki la batuke guerre doit retourner à Rwanda. Et ça la berger oya pesaka liloba parce que lelo oyo nanda kunde ko uti koloba bana bakolinga basa ilolo ko papa abina lingi mwana moko abimate na on pense exemple sur la pillage hein en 91 papa la bisalo baki eloko moko ya pillage e ko kota awa te ce que koti awa bisote biso nyoso to kena ko so biloko to boaka pa voisin soka yo kaka fia kolio akangisa kutuba misusu pour la nini tozaki na yala bisazaki pasteur yala biso yebisi papa bisalo bi papa biloko wana pillage eza biloko ya mabe soki ekoti na ndako oyo ndako no ezala sécheresse papa la biso yoki yana biso et tout le monde bao bakenda ba vie na biso mosusu bakangisa ba bon ce que tant boyenda ko pio tunaki avis ya papa mais biloko wana ekotaki te ekotaki te pour la nini ekotaki te mais au moins exécuter yango na biso kendaki mais tango liloba na ye na sima biso c'est quoi problème na biso eza nini eza que peuple wana azokende pe la berger na ye oyebi ke peuple oyo atambolaka sans berger peuple oyo azaka malamu te yango soki akende kopreneur ta mosusu tozobengaka fumu mozitu tozobenga bango mpola nini baza bade leader oyo batikali na lamuka de leader oyo bato bazondimela président Eli Martin Fayulu Madidi parce que président Eli alobaki boye nakobimisa peuple na balabala nako tolembi nako wana yango toolobake siko badefie peuple siko azozela nani papa aloba na biso soki peuple akeye moko atiki Martin Fayulu ça veut dire to kabwa na ye c'est que l'homme est là ko la bataille souci ezali te c'est que faut peuple ba la cordon ombilical ba leader na biso mais souci ezali de peuple à se prendre en charge tous on a tena ba leader na biso d'abord lela ba to la lisa biso mais population moi je pense que le plus nécessaire ali to salande à peine la population population la muka to tika ba leader o bali obe o la lisa biso mais to salanda puisque révolution est lo besami na Burkina Faso monde déclenché qui yango révolution ezali lo mo ba préparer bazaki na même esprit c'est ça yali bolimo mo boye et ala na ba père na biso. Non, quelle que soit diffusion, maman, souffrance, les lois, attends, moutaï de pèse, les lois sont plutôt carton, il y a 48 000, je crois, au Bako, ça va. C'est Bango 10 000. Bango 10 000, je crois, et à Libongo. Mais le même, je crois, tous ça, les au moins, toi, l'in a vécu quotidiennement, le même réalité, tu partages dans Bango. Attends, le bagangi, fachi, béton, mais à la fin, tu ok, mana Bango kaka. Au moniteur, où est-ce qu'on a révolution, yaka? Biso to ana un peu na moi sans na lumba là on ba na mi benga sans lumba na na esprit moko boye révolutionnaire sur ekoti na sa ekoti na ngara we koyeya et je crois bando bayebi moi en 2011 j'ai reçu une balle to ali na caméra moi là avec cette boumou mais au moins après ni na rôle avec Sabino pour confirmer na joie balle awa na 2011 à l'époque j'ai combattu à côté Andeko Tshisekedi fin à campagne Tshisekedi va quitter na aéroport Anjili, Kabila le fois qui est en Ndolo, Kabila 8 Ndolo, puisque le gouverneur qui vous a payé Saka. Kabila 8 Ndolo, Zonga et pas Nelson à Kinga 4, mais moi j'ai vu de mesures avec Kabila. Et Bandi Obama Mabanga, nous qui étions présents, moi j'ai réussi une balle en 2011. J'ai fait 4 mois à l'hôpital. Hein? Donc, et ali lutte moko yo et à la carte nangai donc ce que esprit on est koti qui est koti donc c'est un peu ça n'a dit ko benga population tous de la leader ôté mais plutôt tous se prendre en charge et puisque Kabila plutôt Fayulu Muzitu Ade Farali Pate mota bedare koko futa ezate ali musique tout le long fanda albi non attend nga ba koko nga nde ba okola Fayulu même mais population il faut tout ça en sorte que tous la Moïse et toi yo biso mais tous se prendre en charge biso mo tant tous se prendre en charge moni tous à l'autonome le roi le londe so ke ina Burkina Faso pouvoir raison na peuple so ke il on a Libye monde que non
président Zawane Biono bateau babimara na tango Muammar Kadhafi so na salaire ba obima. Donc c'est un peu ça to comme à niveau ana et notre zela to senga bitumbe pa papa ba obi sa banda là c'est biso les deux to banda là la banda kala loi ya une proposition c'est ni ba lobelo mon côté ba voter yango ba lobelo monter ba amender yango ekei ba lobelo mon côté lelo ba tchede lelo et ils vont dire quoi vraiment moni population ici je crois que population des fois télé merci matondo bande ko ngai papa nazo posa maloba suka na banzi boyoki to animer to zo sala débat o po bilo bo bimisa quelque chose po bo finga te ndeko langa longono na makamalo yo finga ka eza nango na tile te po to souffrir nanga na yo ndeko langa ta bilo bo la poto bo la bilo bien te mais susu ka ba photo lo ka ba pareil na bilo za na ba couleur ebele mais tant ba oya awa to boye ba misusu o uti poto de tout la poto mo changer auto ndeko do moni ndeko na uti poto ko leli cela veut dire que souffrance ezali yango tozo senga na bilo bandeko bo soutenir to bunda peuple abima yo peuple ozo la ndanga sikoyo ngana yo to sala makambo to yoka laki longo mot d'ordre ozo zela nani elobi nango le petit Lumumba ngakuna nga petit te na obeke Lumumba l'incarnation parce que petit azate c'est l'esprit où on est vendu par la comme si un grand petit azalakate quand tu as reçu l'esprit cela veut dire tu es Dieu parce que l'esprit qui oh ils ont la carte là c'est l'esprit saint. Mais où est-ce que tu as quoi animer parce que c'est l'esprit patriotisme et ça l'esprit auto s'incarner à ancêtre esprit à libération et non esprit à aucun de soit pouvoir tala Nicolas Koluka kanya kana pouvoir place Félix à sacré de l'esprit Félix to mundi sa yoti la dernière énergie ce qui déni oleki déni talanga bien à promettre yo beaucoup tu as mis sur la bolo comme yo oko sala te à moins que tous les Congolais ne comme le basuka. Maman, c'est au moni loko autour de l'obésité. Pas si à peu près l'équipe déjà à 14% et puis déjà économique qui était à 5%. Alors je n'ai aucun mois. Bissia au denika di mabakoti aye. Au monde à tout côté na turbulence awa et puis mboka on a lire tout que maman aussi à tout zonga a au pesa nga raison un jour mboka so ke na okabwana. Alors tant on a zo ça la réflexion na ngai na lana ki leader na biso Adolphe Monzitu. Na mikoleleki kolobaye que non pour la koluka qui mène à biso na Congo il faut faire la guerre avec le Rwanda oui contre le Rwanda maloba na lo baka au monde li loba wana Congo monde atié ça qui bouger alors qu'est-ce qui empêche les sous na Adolphe Monzitu koloba que non peuple congolais et puis il y a un coordinateur il y a un cordon à la muka est-ce que Adolphe Monzitu a regretté ni na vie qu'est-ce qu'Adolphe Monzitu n'a pas vu dans ce jeu ni Adolphe Monzitu a été alors pour ça peuple révolution parce que Adolphe Monzitu az américain de maman aussi quelque part az congolais donc il y a pas un citoyen pourtant non peuple il y a pas Adolphe Monzitu ça peuple peuple c'est quoi juillet à tomber que non yo za porte étendard biso au représenter biso il faut tout le monde appelle babilo voilà donc ça contre leader na biso té parce que quand on peuple on dirait comme si que quartier Fayulu il y a ça na influence na yeta ngoko loba biso to ça nini mettre en application et puis to kenena likamona poto zo quelque cause alors maman océan ce qui que leader na biso na lobbying awa na tcheba moi défi ce qui va passer mot d'ordre T moi je vais prendre bateau de commandement parce que mboka oyo boy to kolinga te que non to na toujours ko courir si ma ba miette ba politicien oyo si ma ba oyo ya deni oyo deni kadima o mama océan la boyango le l'autre le 29 histoire érotique na mboka oyo parce que kolinga lisusu te que non biso ba koma koteka ko zwa biso en otage du quoi 2000 fois ba 1000 fois parce que tant on obi que non CG Blacha Mongomba asala ki idéologie ko pesa biso ngeni to mais il faut pas bilo ko ba bisa mais peuple qui dénité peuple bo sala boy bo sala que non victoire na bino ba ida que on a 2018 pour éviter le Kouana botal ça peuple ma bena malin parce que peuple na biso nous azana moins maturité mais ils a vraiment ya kokola te c'est ça le problème faut to loba parce que oh bende ko chilombo ozomona ka zo disira batu na makambo za ba futilité et puis peuple là zo ka peuple moko bazo manipuler ye moko azo mi ba par conscience azo landa par sentiment et puis c'est la passe comment la ka peuple wana mama océan ce qui faut ba kebo balandi fo to o ya 10e mari o chilombo o bo ce qui a kebo ozomona que no peuple ya jar ndenge nini o bo kutu na ngabo kecho ba to bete batu balanda fayu kaka il y a moto zomi tuna parce que peuple wana pe sauf fo la bimibo balandi fo ce qui Félix à l'équipe balandi Félix Kabila personne ya bimi balandi jar ndenge nini ya peuple mama aussi
on nini peuple à cause conscience bitumba o biso ba Bruno tozo bunda bande ko José Mbumba ba Lumumba ozo mona que non eza passe parce que peuple on a comprendre c'est important c'est lutte biso tozo bunda ya ngwana nga nazo senga conscience pris de conscience ko lo ba Serge o lo balongo ba sentiment na bango bazo sala po ba mona bango na ba ndeko misusu wana pona mona bango alors tout doit sérieux to mobiliser peuple que nos peuple tozo bimana bala pona objectif eza boy zabo ba pesa les importance mo côté nga nazo senga nenga zo fe muzito naza moko ya nouvelle là naza cadre ya parti nenga lo baki il faut faire la guerre avec le Rwanda guerre Rwanda a le bango le sous que non il faut mettre Chilombo à côté parce que système eza mabe yango biso tozo bundela parce que olanga ki na vidéo tozaki na formation ça m'a dit oh peut tozo ngo le sous que non ko bundisa Chilombo ta individualité ko bundisa système alors Félix azande ko na biso alors ba leader peut battre maintenant bon Félix tozo na problème tozo bundisa de ce système système on est to longola na Kabila parce que baza la base de la souffrance au peuple congolais il faut que ba mama Oséa eza Kabila mukoto na Kabila au mona que non kimi okota mboka mukoto na Chilombo au mona que non kimi okota na mboka oh alors biso ba jeune nazo répéter eloko oyo boy il faut que cesser de courir derrière les politiciens même parce que biso tozo kango oh ils na kati ya 10e mairie mama Oséa parce que oyo épargner mutu moko te donc le problème est que non ba congolais nyoso totelema parce que ba Félix wana biso ba tutosali bango ba Fayulu wana biso peuple ndem tutosali bango d'où il faut peuple azo conscience na ye si pas tozo senga ba leader na biso na acte o eleki Félix déjà a défié biso ils a déjà eloko zo la non faiblesse ya ba autorité à la muka faiblesse ya ba leader ya la muka o eloko wana biso to boyi yango na sepeli na émission mama Océan si pas que non peuple toyoki kabu ya baki ba kopesa ba militant na bango IDPS Minduki biso toza na Minduki ya opesa binote Minduki na biso na bino eza na article 64 ya bobe ko likonzi ya mboka ya biso o lobi que non mutu nyoso akoluka kozwa pouvoir na olenge ya makasi kosala nini il faut se débarrasser na ekocha ye mopanzi alors biso eloko tosenga bino botelema parce que loi oyo kadima batie wana kadima na Félix bazosala pona ba Rwandais kadima na Félix bazosala pona Kabila kadima na Félix bazosala pona ba Burundais na ba Ougandais donc mboka na biso en général toza na indépendance te eloko to yiko ba ngwana lobi déjà mama Océan mobilisation na ba peuple bolanda ba toana te to bima na balabala soki ba koboma biso soki ba ocha biso na prison to s'assumer na biloko wana et puis bino ba diaspora boza na poto tout le monde a la diaspora ba Sénégal ba Nigeria ba Burkina Faso bazalaka uni et puis ceux qui ont besoin de changement batia ka ba résistant moi quand même na ba bonne condition que nous aussi na moi mai moi mateka mais biso ozo mo mo satan tozo bimba ba résistance obo tozo kende ka ndengo wana eloko mateka ozo mona bango kuna que non vous ne faites rien là-bas tandis que ba réalité biso tozo vivre ngo a ba arrestation ko betaka batu kutaka batu na ba kashwa bisika masuba ozo mona que non bango bazo mona ngote alors biso ba congolais boza na poto boza partout dans le monde si réellement nous voulons le changement bino pe na part na bino kuna boza na quelque chose ndeto mona na Burkina Faso na Mali na Nigeria ne temps esenga ka pona mboka na bango ba se mobiliser alors mais oya biso awa ozo mona diaspora eloko te à part ka ba maloba ba promesse moko ndenge moko na Chilombo alors to libérer mboka na ni mama Océan donc eloko to lobi yango na bisika to betsa mi mabaku bisika to lobi malamu bo encourager biso bisika to betsa maki mabaku bolimbisa numéro na nga exemple plus 243 81 73 11 702 plus 243 81 73 11 702 oh la remarque banini mais sika to lobi malamu tu ko avegler monter mama Océan malamu utika malamu vérité utika vérité ba leader na biso nazo répéter yango na tchebino a défi si réellement bolingi Congo bopesa mot d'ordre bo prometaki biso que non boko bimisa peuple na baba merci mon mboka Bruno nga penza nazo mona ke likambo oyo papa ezali ezui olobi mabete yali pasi nde lobi si onde kolanga obongiselo kwa motuya tala ba boloko bouti pe lobi lelo motasali yango omoteka tolio nyango abi isoika we il faut peso kanda yango biso toloba Félix tozo zela dès ces 4 matin fayu la koloba bako sangala fumuzi to ngala ondimela bango ke bako loba et pozo mona biso na nzela na yo kadima tozo ya na nzela na ngala ndimi président Elia koloba bako na fumuzi to bako kutala bako loba dès ces 4 matin bako zongisela o mboso bino parlement na totala mona mboka mon numéro pe asuka merci Liloba Souke Ali na zongi lisusu na population pour nous rappeler bango le 24 janvier 2019 au Ndeko Tshisekedi apretaki serment je crois
bamonaki mambo elekaki moni ndeko s'évanouir à perdre des connaissances symboliquement na eto kokolobi mambo spirituel so tobi toketala spirituellement ngai kolakisa ke ezalaki basigne annonçateur mpona olakisa ke ndeko kokokamba mboko te alors eyali 5 ans ya gachi bandeko balaki na 30 ans bakokoma na 35 ans tant ekokende kaka boye ndeko osala omo te to se prendre en charge et na bandeko na biso ya diaspora na oyo baolanda biso na bandeko mosusu awa na apesi bango mbote numéro na ngai ali 243 90 0099 774 aner pesogi bozwa numéro na ngai on n'a pas peur wana tokobomana yanga pe yango wana napesi bino tokobomana bozwa soki nous on recule pas je laissons le mumba soki bosala nyonso tout bosala on recule pas tokopesa pe kaka bozwa donc voilà si on fait ça na sepeli vraiment maman océan na invitation na yo et puis voilà merci vraiment merci na bino nyonso vraiment bandeko na ngai na lobi to bunda esengi sengo ba jeune frère nanga ba obunda ngape numéro yango wana zwa yango lukanga bobo meseni to bunda oyebi bituma na biso ezaneni Félix a défié toute une nation soko za congolaise ya solo ou comprendre que Félix a défié bisalobi moi je suis d'accord avec les Rwandais et non avec les Congolais alors eza mawa ya tout Congolais soki to lekise lokoyo kadima vandi ndekolanga ndeka la oteko ebisa bino tokolela nzamba oyoka te nzambe yo liboso na biso nzambe Bruno nzambe Lumumba nzambe ngai Océan na chaîne ya Libération